Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutunyo so oya kozwa. Occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo. Ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Lelo mama Bijou d'Or na sepeli na ya kopesa ka babone na ngambo te parce que ça fait longtemps. Mama Bijou sala lisusu ba émission te vis-à-vis ya ba makambo ebele. Ya ngo bomoni ke mama Bijou d'Or na sala ka ba na koma osala ba émission rare parce que na travail ka penza makasi. Puis mama Bijou d'Or na uti congé. Na sali congé na nga ya bien, na sali séjour na nga kitoko, na auberge na biso o eza na matonge na Iribu A37. Na zo benga ndeko oyo zotala nga sala réserve benga mama Bijou sala réservation ya place na oya kolala na matonge okozala jamais desi mama Bijou ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 ya pamba okozwa chambre na oya kitoko chambre na ezali na douche debout eza na télévision na kati eza na climatiseur eza na frigo soko ligi cafetière et kokota na kati wana donc il y a deux personnes au sala séjour na oya malamu toza na problème à maïté toi na problème à couranté sécurité eza assurée parce que toza na bateau ba kengelaka 24 heures sur 24 heures donc toza na ba chambre ya $20 toza na ba chambre ya ba donc toza na ba appartement à $25 il y a $30 20 voire même il y a $40 mama Bijou lobi ko buka na te biso to solo la kaka kala mbongo oza na ya mukie benga mama Bijou d'Or solo la mama Bijou d'Or solo la très bien donc ça la réservation na yo kanga place non parce que tu as toujours plein tu as vraiment na ba client ebele tu as na biso na ba chambre ebele te ya ngala mama Bijou lobby soko lingo que de congé c'est mieux benga avant ça la réservation à place na yo sinon okozala kitako ko benga mama Bijou d'Or salela nga miracle penze za la rater parce que priorité za la muto ya sapesa ki avance na ye o bakangela ki place na ye ka pona ko solo la parce que mbongo eza pasi na biso ba tutozo ke ne ko somba ta mususu ba terrain na ba kinkole na ba na sele en tout cas il faut tout ça la vraiment moi attention ba escroquerie eza vraiment makasi au mona mutu boye oyeba te ta mususu akoki ko escroquer o pesi mbongo na yo et puis ka ndaku wana tekela ngota mususu batu mususu ka ye muta tekelo ndaku ka ye mupe mususu ke ne ko sala desusu ko funda yo ba comme interdiction de travaux na place na yo en tout cas tout ça là vraiment ke ba tango zo somba ndaku il faut ça toujours na avocat na yo o memi wana za conseil na zo pesa ba client nga na Congo so zo ke ne ko somba terrain. En tout cas, confier avocat na yo, pesa yata moi quelque chose, alande la yo ba papier nyo surtout malamu. Donc pona okweya na ba piège o ba to Congo bazo sala batute. Bana poto bazo lela, tozo somba bandaku, osomba ndaku. Donc ndako ekeina ba problème, mbongo eza pasi. Ngala zana donc nazana dossier mo nazo landela ça fait au moins tozo keina ba 2 ans, 1 an et demi. Tozo landela kaka dossier wana ya ndaku moko bwe na sele. Batu balobi na mama Bijou osala ba émission pourquoi pas okoya ko sala émission donc otanga kombo ya mutu oyo a escroquer yo oyo alingi ko escroquer na ndaku na parce que osala ba mikanda na onyoso mama Bijou donc ngai naza zoba te naza mayele jamais dossier soki za maboko ta mususu ya l'état okoki ko ya ko vanda ko banda ko tanga kombo ya mutu donc mutu wana ko ya lisusu ko zwa raison que batanga ki kombo langa parce que les mêmes mutuana alobara trop oh mama Bijou akende ko luka famille langa ake ko loba la famille langa ke ngala fuka melaki ye na bureau moko ya ba police mama Bijou azana tawana te ya akende ko luka famille na yo na tawana te makamusu ezana maboko ya ba police makamusu ezana maboko ya l'état na ezana zana confiance ya justice ya mboka na biso parce que na yebi ke justice ya mboka na biso ezalaka o toza na période ya fati beton tozo talaka makambo onde ni ezokende soki kaka ezali soki tomoni clair te tokoya kobelela président Fachi azara na pona biso nyonso tokoya kobelela mama Denise tokoya kobelela mokili mobimba toko sala ba émission na ba Molière toko sala ba Molière ba émission et pas ya ba messe nani Eliezer Tambwe toko sala ba émission et pas ya basango et pas ya papa sango toko sala ba émission partout mais pour le moment toza la confiance ya justice ya mboka na biso asala musala na ye balobi mbongo eza pasi ngala ndeko wana tozaki na ba problème mususu après ayeko profiter
alingi adiembela na sima ndako oyo nga napesaki mbongo mais nayebi ke olandaka nga très bien olandaka ba vidéo na nga na Dutch balobaka half passen donc mbongo eza pasi hein donc et puis mutango oyo yozo sakana na nga vraiment balobaka ke vanité de vanité to bunda rapenza makasi te pona koluka vie mais to bandi quand même ko somba bandaku toza bana mikie hein donc ndako à 5000 jamais na koyi kolinga ko bunda nango 2 ans 3 ans so nazo bunda nango parce que nayebi que j'ai donné l'argent et puis lokola pesa mbongo nanga yango nazo bunda nango tina suka ba mbongo oyo ezobeba na ba avocat eleki déjà ndako eleki déjà mbongo oyo nga na somba ki terrain wana yango na lingina ebisa bino bandeko na ngai biso batu tozokende kosomba balopango na Congo tosala keba parce que escroquerie eza makasi mais eza la mutu nyonso tout ba escroquaka parce que nga eza la moment mususu to tikeli justice asala musala na justice soka sali musala to bete la justice maboko et puis to loba ke oui justice a Congo asali musala na malam parce que toza la confiance na mais so pe to lingi to sala ba émission to banda ko sala ba émission na chaîne moko te to leka la ba chaîne tout et puis tant to leka la ba chaîne tout wana en tout cas to bimisa ba photo na yo apoto tanga kombo na yo pona ndenge ozawana c'est mieux hein parce que ndaku wana mama bijou j'ai na koma naza na ba souvenir na ngwa malbe naza lisu na besoin na ngote j'ai beaucoup dépensé na sala clôture na tonga ndaku biloko nangeza ki na kati ya ndaku wana otie batu na yo otie ba soda ba ya kovanda na kati ya ndaku wana moi j'ai besoin de récupérer toutes les dépenses c'est que j'ai déjà fait et puis na mbongo onga na pesa kio et puis on termine comme ça mais si tu oses la besoin kato bateau fout à ka ba avocat to kende ka na niveau ba avocat et puis tozo sala yango mais je sais que justice et ça la musala na papa Tshisekedi président Tshisekedi azana pour na biso yoso il s'agit de lukayo ya komona il s'agit de belela na ba émission et puis émission ekokoma to leka na ba émission to na ko dénoncer yo mais ce n'est pas le moment parce que je sais que vidéo nanga autant soko yo ke peut comprendre mbongo ezali pasi hein donc ça là vraiment makasi oyi donc bo lukata avocat langa solo la tana batu ya justice ke to kata makambu wana o dédommager ngai o futanga bambongo nanga na BBC o futanga bambongo nanga na somba kinda ko epana o puis on va laisser elo la ngai ka kolobeza moi annonce mukie parce que je sais que ndeko nga na za des problèmes à l'andama na ligne bilo mingi bota ba publicité à maison de passage na biso boko za jamais de si mama bijou le biso nde musala biso nde solution biso nde makambo bota la publicité et puis na confiance à moto zota la publicité otali moi olandi moi émission oyo fungola ka matoi yoka ngai mama bijou le biso lingo ke kosoma ndako na kin olingo ke kosoma terrain na Congo en tout cas il faut zala makasi il faut zala na avocat et que c'est important ngwana zala na avocat na yo ke ne kosoma ndako na avocat pona ba sakana na yote. Et puis, tu as la publicité, na biso, na zana confiance que au tia j'aime, au tia commentaire et pour qu'on partage vidéo, oh maman bijou la bina linga bino mingi, ça bino vraiment mon boulot boté la publicité na biso et puis to kutani mbalasi. Merci. Aka bat bauta ba poto dilo gitoke zawa. Ah tuzana yonso bala poto sepela kala matonge. Hôtel mama bijou to sepela mama bijou tana ba idea malamu tosa makamba kitoko batamine bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazala te tosa kimia wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te ate esu boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyi okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoze pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo
sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama Bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit ya 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Botala cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko wumela mama Bijou alobi kobanga te, mama Bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama Bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama Bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Tema na yo ba appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko wumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te. Mama Bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosalaki mwa deodorant na yo na poto, okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso. Mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te. Mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Botala ba ombia, botala ba savon ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai. Botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age. Mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37. Mama Bijou alobi biso nde makambo. Tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matonge na Irebu A37. Okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te. Mama Bijou atie tina ba chargeur pona ko charger téléphone. Mama Bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosana eloko na poto kobanga te. Kaka place okolala, place okosomba biloko. Epa na biso totekaka pirate te. Botala biloko na biso ndenge eza kitoko. Ozala posa kosala mutu kado yo za na poto. Contactez Mama Bijou na numéro